Ici chez le vieux père, ce qu'on continue en live, la vidéo, partager vidéo. Oyebi mikolo leka kiawa to monaki ipu sinengeni na zobina na kati ya quartier latin koyemba kitoko makamuna sezalaki bien. Bon, ezaka ka système ya ba artiste local ndengeni nezalaka. Nde yango tozobeta lisolo ya parcours d'un local ndengeni na komi professionnel. Ah, c'est ça. Lobby Koffi Olomide abanaki kotinda Fally bina tala ba mama Nathalie Fally pour ba bekuna zo bina boye. Mais moi non mbaro succès banda kala. Donc ba mama ya potope balingaki ba femme seule, balingaki ba yiba Fally ba memaye na ndako. TVza radio te. Wana tango wana Fally aza local mais ba musicien belé o ba betana bango. Na patron est-ce que la ka local tilelo. Mamie à côté, ma deux bini côté, qui dans ce côté, hein? Côté, vous fallait vous voilà. Et là, à suivre. Tika mwana. Tellement ma bine le kaki kitoko, mama femme seule a kokite ya bifo yiba Fally akene ko bine le loketu wana na ndako epwa ba local na lobina yo. Bon, wana ezalaki masolo ya kala to betaka tepo awa ici chez les vieux pères. Lobi tozalaki na concert ya JB Mpiana, biso nyonso toyebi masolo ya JB Mpiana, ndenge JB Mpiana bana muziki. Mais eloko moko ezoko sala pasi komona lokola ba JB Mpiana ba grand artiste na biso selon bango moko, mais ba concert azobeta embadi concert moko donc ozomona vraiment au concert ba local donc na salle moko ya mukie. Ah, en tout cas biso tout na ba palin, on attend seulement combat du siècle où ils ont affronter entre Francis Ngannou avec Tyson Fury. Il y a londonien toujours kozela toyeba ndenge nini combat ne kosai erosile, mais espoir ezali ke combat na biso to gagner yango donc. Mais eloko moko pesi ngai pour ça na sala vidéo oyo pour Nathalie ndeko na biso ya Camerounais oyo na lobi, mais les mecs aza professionnels vraiment ozomona professionnel ndenga zalaka. Ah, c'est ça vraiment. So otali ba biso ba boxer na biso vraiment to besi pe ba kole ba félicitations belle, mais ba boxer oyo ba maître oyo tozaka na bango na réseaux sociaux oyo to mona na Paris wana ata moko zo sentir te botangana na ba maître oyo bazaka na Paris wana bango ba bundate toyoka boka na sango. YouTube esali biso bien pour na mikolo batu bakomi ba vedette au mona peke les vieux père pe na angle moko boye na zape vedette na bimi pe na kwemo boye batu bazope sanga mbote les vieux père viens na biso ye wana. Aha, na balabala Paris bien na balabala Bruxelles. Na ozala pe na moi 3 personnes 2 personnes nga pe ba reconnaître nga. Ça fait du bien nenge nazomona ba vedette mboka na biso mususu. Nathalie non c'est bien. Petit naviso yo. Non, c'est quand même bien. Botala nega zo tambola na Paris. Netika netika. Donc, mais azana evede tamboka to blukela vraiment ba niveau ya makasité, mais ça fait du bien. Ils n'ont bien zo préparer concert na ye, hein. Bon, oyebi ya publicité les kakate, azo préparer concert quelque part. Mais toujours le bela po azali koleka na balabala ya Bruxelles mututa ko pese mbote azate.
wana aza vedette ou bien aza star. Hein, botikelanga ba commentaire na yeba bo ba vedette na ba star, il faut toyeba kasiko qui est vedette, qui est star. Po na ngambo mususu. Welcome to Barcelona. Ouais. Ah, tu regardes, on s'est changé par idée. On est à Barcelone. De temps en temps, il faut visiter Bamboka Missoussou pour voir comment nous aussi on peut faire des belles choses. Ça, il faut les reconnaître que c'est beau. Hein. Wana ndenge na la yebisi bino wana ino sibi azo de yambile na na Barcelone na kaka ndenge masole kendaka vedette mboka tokos mais na angle mususu côté wana Fally Ipupa sikoyo azo préparer déjà yu arena fo mona organisation ndenge zo okende lobby azalaki na London lobby kuna koza na Belgique azozonga London azozonga Paris. Tout est bien organisé. Azobenga bata Brazzaville et ba journaliste ba kena Brazzaville bazoko sala ba organiser déjà moi et loko moko na bandeka Brazzaville bozoko mona makambutu za organisé. C'est ça professionnel. Ozomona professionnel azo travailler na batu. Mbongo na yazoko kabula na batu. Ba journaliste bazolia ba petit pe na epe bazakolia et mbongo zo circuler. Mais ya batu mususu toujours baba musicien mususu bakabate mais balingi basaela bango ba publicité ofele. Et pas na kute koleka te neti Koffi Olomide donc Koffi Olomide tika na local hein wana zo préparer concert na salle tous les cas d'accord. Ici Double King, le maître de double demeure. Je vous invite ce dimanche 29. Je vous invite ce dimanche 29. Et dans tout ça, et Fally Ipupa était na BBC à partir à Londres. Comme étant professionnel toujours, azo préparé basala qui interview moko à partir à Londres. Je pense lobby bien de ces jours où on a interviewé un Kobima. Et de l'autre côté, la préparation ont continué déjà, bateau va accompagner toujours na U Arena, U Arena nyon so baza se préparer ndenge pa koya na Paris. Ba journaliste msusu bakatsaki Brazza, ba poulen na ya ou bien ba accompagnateur na na Kinshasa, bazo préparer voyage. Toko c'est vraiment qu'il na ndenge ka na sens ya ki professionnel ndenge zalaka. Toko sibino mongo bomoni kolongwa na amateur comme professionnel n'engageza. La vie est toujours bon continuité, faut continuité zaka progression zalaka. C'est ça la vie. Vie ezalité que o monaka bimimba la moko non. Vie ba utaka na 0, ti o komi na 100. Soko sauter ba step et pas ba koyaka. Bon, totali combat ndenge leki toyebi ndenge nani a gagné. Mais wana tolobela émission mosusu deuxième émission ezakoya nazotela bino bomona ndenge nini ba journaliste bakendaki na Brazzaville masole lekaki ndenge nini botikela biso ba j'aime soki bosepeli na rubrique oyo takos wana tokutani na U Arena bayo. Comprenez, tous on a vraiment Eli dans bateau Bazabongo censé voyager dans Aigle pour le concert. Il y a Paris La Défense. Tout le monde dit bongo. Tidiane Mario, il n'y a pas de sac à bongo. L'ambiance est à Frolo Seba, n'a habité. Tout ça peut affiner. Bonjour, artiste. Bonjour mon frère, bonjour. Bonne santé. Non, qui bien. Au moins, c'est que qui est à ma casse. C'est que qui est à ma casse, sont état normal. J'ai habité. Makambo batebe ba exhibition et salamate de Congo artiste moko azuba visa bande on pas que nous participer à concert na France. Na de ça on ndengeni. C'est un plaisir pour moi. Ndeni doye baga aigle.
c'est le king. Merci na vieux père nanga, merci vraiment pour la likambo, asali pour nanga. Na ba petit nanga donc. Tondima ite mage bato ba finga ki ba loba ki me. Tozala toujours wana. Merci vraiment na vieux nzamba PCB la ba sebele a fongolé banzela ça est sûr on légalise. Pourquoi pas Stade de France un jour? Vous savez tozala wana na. Est-ce que vous avez un critère moi pour aligner bien la liste? Au lobby? Il y a un critère. Bah critère ça qui peut aligner bien la liste. Parce que je le côté c'est un bon côté c'est un bon côté avec ma petite à 5 ans il y a combo petite na botina ba combo petite ba combo après écoute dans la salle wana ya salle ya souka donc vrai leader en défaut ba yeba obeta kuna tu vois un peu donc wana ya salle à souka na France donc na ebil kamba olobate na ebil kamba na olobate donc tu m'as été un jour to ga côté même libosa saluana même côté lema même goleka ya to mo salango na nguya nzambe na king Fally Aigle merci ne vraiment nzamba PC belé au fait émotion eza mambo belé olobate mambo belé olobate na ebité bato ba otalo ba warrior surtout ba fanatique ne bato tala yo na bato nyoso balinga musique vraiment ya de Congo Tidiane Mario na yo mo na mutema soko lo bana Fally ko ba moko ko salani alors aux lunettes de père na habité mais merci à trop merci Bena ya trop merci Bena nzamba pambola no surtout ayo na bilamba na mapapa tout nzamba pambola tout a bien sous inspiration le gars a bien sous inspiration le gars donc musique c'est un prétentieux, un orgueilleux, à fondre la petite zélate. Bato allez leur répondre. Au fait, pour ma moteur, le bateau. Obligé, vieux, à hauteur de Sima Lobby. Aigle, à Benga Sima Lobby. Au moins, il m'a soutenu pour moi la vie. Parce que nous avons Tidiane Mario, artiste à Congo. Tu vois un peu, il y a superstar à légende. Tu vois un peu. Si il y a un numéro dans la côte, ça composé, malgré qu'en Angleterre, sa promotion, il y a un concert, il y a un programme. Des petits mamans, il n'y a pas de ça tourne de Benganga. Tu vois un peu. Donc, c'est la Tidiane Mario, la première partie. Au fait, non. Et t'attends Nzamba ko ça raté. Toi tu vas tout dans ma boca Nzambe. Non, il dort beaucoup là, Wolf. Ouais, ça fait plaisir. D'abord, on a une question parce que c'est que les clauses congolais à Brazzaville. Fally Poupa a benga yo na concert na ye ya Stade des Martyrs. A benga yo na concert na ya Masamba Débat. A wasa ko benga susna You Arena. Asa musicien na biso ya Afrique bien sûr mais il est de l'origine congolais à Kinshasa. Et ça on sort une bonne considération on a il a fallu envers you. Bon, Fally na minute